C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale de Ngaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission de la vérité en face comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un grand artiste congolais, artiste comédien congolais à mon aîné Ambokonabiso. L'émission sur la vérité, c'est la première fois que je chance to yambaye, mais la chanson à Pessibiso te poser la question sur Obino Mitu na ba quartier na bandaku na banzela fiston sai sai. On a dénoncé éviter les biso ya les fiston sai sai. On a ba question belé to tourner mais na tamuki to na 1 heure soyez belé 1 heure. Je suis mouké 50 minutes to bi que éviter to rocher 2 heures de temps parce que azana banzela personne ba démarche qui au sala na poto mais de lo apesi biso chance to mais ko découvrir biso na bino ensemble na confiance na amour au pesi biso ya ba question na bandenge to reçoit na restez connectés branchés. Merci d'avance bandeko ba partager biso. Merci na bandeko tout ba la biso et puis bonne fête ya ba maman nyonso bolanda biso parce que le to le 8 mars to tourner émission le 8 mars na kanisi ba maman vraiment soki naza le lobo et c'est grâce à vous maman soki bozo partager biso basi bo partager biso belé ko leka banoko donc maman nyonso bolanda biso bonne fête na bino pes boza fiston ça c'est bonsoir bonjour. Ouais, bonsoir bonjour nyonso ce que tout ça c'est pes ka salut donc salut na bat nyonso bolanda biso respect na ba maman kandio lobi banana maman oyo asala ke na botama oyo akoka pe ko sala avortement maman Anastasie Kasanda oyo aza machine ya kitoko so maman après kozala ba être humain baza pe ba machine oyo eza ko produire ba être humain. Ça veut dire ko produire moi na ko ça elelo eza fierté o tobimana ba mabumu nyonso te. Maman Anastasie Kasanda. Et ça dit moi genre ngamira na komoni Anna. Moi na komoni Anasmi. Ouais. OK. Donc na profiter pe na pesa ba merci na madame Véro. Alors pour la femme maman Balifanto et Sikazali femme au grand cœur. Voilà et puis Jarabasi des juments pata. Voilà et puis na pesi ba merci na ba femme nyonso balimbisa biso ne to présentera bango loka ba être faible mais so botikeli biso pondu to tuta na bango bagane biso kaka mama ko sokola 4 bassins bilamba ceux que moi on bat le monde que moi za boy mais ceux za kana ndenge moi on bat normal habite tata moi de jean. Voilà donc on a profité na journée à lelo na pesa merci na ba maman nyonso mokili. Le 8 mars, c'est le Belakoni. Et ça, il y a une casquette à comédien. Mais le photo, la vérité, parmi les Congolais, ils ont parce qu'il y a une vidéo, une interview, ou un bagage intellectuel. Le journée, le 8 mars, c'est le Belakoni. Il était Congolais. Pas nayo. Au moins, une journée. Et ça, journée spéciale pour nayo. Ou journée où vous aurez temps, ou petit mercado. Ou bien, au sein, là, on peut. Le journée de la femme. Non, journée de la femme, mes amis, journée mon oyo. Bah reconnaître moi si n'a pas valeur na nyos. Et après, moi si ce qu'on fait banda ko défendre ba valeur na. Biso na journée les lezara journée autour nga to bisana ba si na biso na ba maman ba bota biso ke. Bokanisa te ke to yebite ke bozali. Ya mokili le bité. Au-delà ya kozala na bino.
bapesi bino sous journée mais bamère mpe po balakisa biso ke batabola taka bapesa bango journée de la femme mais bango bakomisa yango mois de la femme ezwi un mois nayebi si donc et puis moi yango soki ebandaka mpe ka le 8 donc après le 8 nde bakomolobaka mois de la femme le premier balobaka yango te après ka le 8 mars nde ekomi mbama mois de la femme donc elingi elobaka na bolai balia biso lokola neti donc so tocalcule 8 jours oyo esi eleki nango ya perte donc à partir ya les 8 eza lokola neti baolia biso lokola neti 23 jours parce que 8 plus 23 ça fait 31 donc balia biso lokola 23 jours mo be bakangi yango sikoyo na nko balakisa biso ke eza moke bokopeya biso kaka le 8 te donc eza journée mo oyo mibali mosusu bamona yango ni journée mo beke ye nde motu fo alamba te eza journée ya méditation mpona mwasi et lelo ebeba parce que bato mosusu akomomona journée de la femme yango ndenge journée ya mwasi alakisa mpe buzoba na ye mais or eza journée ya valeur eza journée oyo mokili mobimba bakanisi bolamu ya mwasi omoni donc eza journée moko plus mpona mwasi améditer ayeba bavaleur na ye eza nini lelo yo oza international otambola na bamboka ebele otambola mpe na bamboka ebele lelo le 8 mars ekuteli yo na Paris précisément na France ekuteli mpe na bamboka mosusu ngai nayebi te mosusu yo moko miyebi lelo na kinde tosola boye basi balati maputa mwasi mpe na dérange inoko liputa so liputa ete na oya te même na Angola bamboka touti donc faut pena lelo pena mère fala ta pani ya sika mais na mikila lelo na ototala vidéo mo na Champs-Élysées na Trocadéro na boli mindele pour la journée à lelo le 8 mars baza pena likolo koto neti ni mais bastomboli ba drapeau ndire ba défendre ba droit moko boy na éviter ndire to comprendre la journée différemment na ba mindele biso ba congolais bon de toutes les façons yana bato mosusu mpe neti babino boye ndire botalika mpo balongoli bilamba bayebi ke na communication ngai nayebisaki excellence ministre na biso ya communication Patrick Moya nayebisi na biso c'est comme si ozozanga conseiller moko conseiller en communication de la rue conseiller en communication terre à terre parce que omona ngo terre à terre mais omoni ka ndenge atiki libele ne libanda bamo migi akomi intéressé atala mutu alanda message nyonso dedans il va 2 minutes tout dedans tout ça donc et la communication pour na bango balongoli bilamba na bango parce que babi ke soki na longoli lamba na nga et ko attirer batu ba yo kalika monga na pesa bango comme message mais sauf que tous appellent na culture différente dans la culture différente donc bango ba mindele bana makamu na bango biso pe to ba indo to makamu na biso voilà lelo okosala cadeau nini okosi prendre ba mère ba otanda biso to na ba sœur ba otanda biso c'est net moment to na ba maman ba tontine ba otanda biso encore une fois de plus bonne fête na ba bino ba mère ba otanda biso bana basi ba otanda biso nini okosala pona bango etaki artiste Fiston Saïsa pona journée to yambi na émission sur le 8 mars. Je veux dire, si on a lâché le téléphone, on comprend que les mères a soit transfert mot déjà et que ça la gagne journée de la femme pas la moins bien. Je veux dire, on a couru que ça la gaga à travers mère ou à Botinga, à travers madame, on a couru que la qui ça, mon cœur envers toutes les femmes. Donc je veux dire, on a limité. Il y a que ça les lots mots et que c'est ça. Ba femme nyonso na minute mais comédie ko ça bango plaisir ba c'est capable c'est bazar neti nga siko so bando tinanga na sa comédie c'est comme so bando limiter nga pour nga mona za déjà comédie donc nde na vandaki awa déjà bato musuka tonga talinga déjà abando seka to veut dire tito sala émission be tito okendaka na place monte et ozara a fo yemba a fo sekisa a fo zarabe to veut dire na déjà activé donc ndenge na répondre ndenge to solo là yana ba bilo mususu et vous c'est ça ba c'est qui ka mala moko automatiquement ils ont bilo mususu et ko faire réfléchir bato ils ont bilo mususu et ko apprendre bato quelque chose
C'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Tu es voyage il y a tour en France après 2 ans si je ne me trompe pas ou 1 an et demi. Ça pour la moitié nous ça en tourisme tu es visiter tu es signer un contrat tu es na ngai. Mon ba poto musuto koma oya. Ka pona binemi. Bato koboya. Nga mo petit na komi na poto. Na komi na bibo na yosani. Na mon pelo na yosate. Mais na bi ke au moins nde na yebwe. Binemi na nga esui bango. Bato oyo balinga ko pesa mutu valeur po aya poto. Ba pesi valeur. Bato oyo ba wa tala oyi ke na faisait 3 jours na ben musa na ma ya moto. Poka na bimisa biloko oyo et comme ça ba voisin na nga wow. Aye. Ponde na be pe na umela te na ozonga. Na okota na ba magasin. Na osombelamba ya okanya bato kisasa basala poto nini. Talaka na koti magasin na sombelo ko ngamo na obengelo ko na ba o sentir. O pena jeudi tant no bimana ngona coin. Donc na ketu na ka prier lo mo be na ebi na ka prier nango me. Na ketu na ka prier nango. Donc moni ba poto musu biso to ya. Sans blague. Mige. So tu nga pena oyesa na poto. Dieu m'attend parler. Na ebi na ngate. Mais na ya nanu. Binemi na nga balwa vena ah Joya, on continue à battre record. A kesu mikili. Poto. Ils ont option. Na mitu ya ba Congolais. Poto, ils ont peine loko moko boye bakisaka. Oh so oza la maîtrise na ngote. Obika nena ocha ba photo na ba profil. Yana ba tumusu si ba fingele ngo ba konjamboka. Ah fatia. Ta ça ya ke kasi ko ta couleur na sese ndenge komi. Mais aye ba teke likamba couleur za fatia te za climat. Macron bananga na yake na moni ata Macron. Mais pour se changer en moko climat est contribué. Donc son na yebiso ke na yi poto projet moko to likamobe na kosinga lo ba vérité. Mais au moins tant on a commis awa et tant que artiste na ko leka inapercité de bande on a biso ya roi. Nini? Roi, ouais, on le bien. Roi. Ya roi. Si ba ngombote. Ba organiser bana moko moi showcase moko et vous allez samedi au. Donc nde na boye na obima susu Europe na kende Asie na ozonga Europe vendredi après comment ça bon oui prompte tozala na roi samedi eza vilonga pe na leka na pesi noeli bianga la mbote avant na roi tozana pour nous soutenir yo obi tsera na somo za na salle wana na restaurant mo comme une kiminga wana muta ya keli katenda voilà wana muta keli katenda invité ke toko to pesi be mbote so wala na biso mais to into yeba lelo zala mundo bilamba pembola tia motema na biso za pembo bitongo lobi kenga na muta vérité selinga bien na luka bata boy. Et comme on mige pour la ninte, nga luka bata vérité, to luka juste vérité l'émission parce que comme émission est sur la vérité. En plus na qui paye sur ce poto pour na que pour se changer. Nande papa on a qui no koza la tana $100,000. Au métier na ba condition nyonso ya bien. Mais climat et boy ko peso te ya bien. Te mais on a raison. Tu vois la tête ndai wana ba Eric Mandala ba Willy Musheni. Na kena pari yo kanisa. Akele kwa malonga ntoka akete. Ake mafuta. Vaja te. Oh, poto yana hydroquinone. Yana vitamine. Yango mona poto. Do yende to ebo, de to sono to emikidi. Bundo na mikidi do oyeka ko sukola mai poto ko. Na ebiso ke na yeka po batu balinganga te ba mona ke na ye poto. Oye poto. Mais ngamoko. Pona bika batu balinganga. Oh non, c'est ça bolamu pona nga. Et ça, c'est un plaisir. Ouais. Ça veut dire, nous avons besoin de faire poto pour nous balinganga, ba mona kana poto. Pour bango conditions so ba mona langa. Et ça, c'est un plaisir. Mais na yé pena poto bepo, binemi nanga. Bato balinganga te. Bato ba mona ke ya laksani. Ba mona ke na laksisi ko poto na France. Mais on comment na binemi pour la nini?
osala sous théâtre te ozokoma na binemi bazouta puis ozoka basi ya bato bazo basi binemi bazouta parce que lelo na comédie oza na actualité te toko place na basila bon ba tourner yo tourner sous te mais ba binemi no bauta baza binemi ya kala to ba binemi okuta na bona nzela to ba pesa kinda omela obinakin tona ba binemi mo be oyebi ete omona ete mais pour la première fois omoni maman opena pesa nga kanda mais mba iboso moni mige omoni tan ka to bandi mission ena mutu moko boye et chaque commentaire à mabe sans qu'elle anda écoute émission pendant 10 minutes ayebi kutu contexte émission te ayebi kutu shit émission te mais déjà pour na ye comment la yo comment la nga déjà pour na ye et ça le roman be gênant binemi baza batu moko be oyo pour na nga baluka ba carburant baluka ba piston na ba monteur grâce na bango nde tozo zala o tozali mais sauf que bango nde ba yeba raté que bango nde ba sala raté ozala o tozali aujourd'hui okoyebisa ngai yezo botola monsi anan mutute bon aza binemi ndeni mokonzi pe mobikisi mais binemi mutu mo be donc abotami ne kutuka na ba 2022 awa mais akangeli mutu aza na ba 20 ba 40e siècle kanda onga alinga yesu te omona ete oyebi ete bokutana te mamoka na linga kete lelo bato babetela biso maboko oui c'est bien bon ko betela biso maboko mais biso na ba congolais na culture na biso maboko ezala wa signe ya faiblesse na mutu asali bien de veut dire to babetelo maboko omoni neti na komi o s'affaiblir mais binemi na biso nde ba carburant mon frère ngai nana ba pasi pe na mona mais ba pasi wana lelo biso bato to tangi mingi te toji pena ba occasion ke ne ba université te toji cours wapi na binemit toji cours wapi na terrain jomo ba linga kote oli kapena na velar moki jeune mobo na somba ta vélo te mais abisio zéro on n'a rien je veux dire du coup pour lui a diminué mais pour nga de veut dire annuler effort on a ça de veut dire faut créer ce que effort musus le rôle là il est déjà à niveau velar n'a rien de veut dire faut na que on a vu na niveau musus de veut dire faut na somba parler la mon fleury autant na somba parler la mon fleury il y a le baranga ka ressource zéro on n'a rien et puis c'est un courage musus tina suka ba injure na ye ba koboya na ye et constituer ba valeur moko sur ngai parce que faut pas oublier que nous les artistes même temps ba reconnaître biso na Monesco ba lobby ba reconnaître rumba comme œuvre immatérielle donc veut dire et là au moment où est palpable était alors du coup l'artiste sa valeur c'est quoi tellement que nous produisons des œuvres immatérielles de retour il faut faire quoi il faut maintenant bénéficier aux œuvres immatérielles ou matérialiser yango pour constituer valeur na yo pour nenga c'est na za besoin que kutana libanais mo auta la carne na nango nde o pesa valeur ya œuvre oyo ngana osalela auta la montre na lati auta la aspect physique auta la ba bien na yo yango moni ba kofi ba jibe ba wera ba tonga ba pala ba danger ba sala ba makambo ba danger pour que yango nde ezala et représenter valeur na bango yango mona ba star ba laksa ba bien na bango eza ki vantar te ezali transformation ya œuvre immatérielle en œuvre matérielle ça veut dire ah Joe tia senga $20 on a raison sengango pour aller na car à 30 000 donc soka simba na 20 000 te a rosa na carotte donc soka senga 20 000 c'est que sengi pas simba rango parce que tant muto episode de que zéro on n'a rien de veut dire aza ko ya ko renforcer yo ko peso courage ya ko continuer à ko matérialiser œuvre immatérielle au eza commerce na ça la décision le baté
bilambo là tiza pembe zamso mutema pembe lelo diaspora to Europe to Amérique batsani na carrière non tozana bilo mona muto tika nango ba edayo diaspora na biso letina nga à un moment moi mon père il est décédé, il m'a laissé à l'âge de 4 ans 82 pardon 1982 86 4 ans. Mais na kutana na bato mususu grâce à Europe ngamo na komo mituna me ah oza papa na ngate muta lamuka kota na nzoto muto que son âme repose en paix bato ba papa Guillaume Kakandolo papa na Priscilla na bato belé ngai naza fruit à Europe omoni ngai d'abord o bato ba yebité ça en termes de succès ngala banda succès na poto kenakin donc ngai zaki batu ya poto ba benga batu akin jomo ça be ba yebi ngati mais na poto dégâts dans l'Europe aujourd'hui grâce à ba vente ya ba CD na biso grâce à ba fanatique na biso ba Europe neto kotaki quand même na moi kokoma soin parce que yebi musala ngope ndenge zalaki na bakini wana chemise ya kitoko yaso so za kini atoza na million soki ou soit ezo wuti ezoya ou soit ozo kende ozoya pour après bato nyonso pete balingaka kobima yana bato mosusu ana mbongo na ye mo créer poto na ye sombita la split voiture ta malili bureau ta malili bon on a pemba split et ça bien mais calcaire ce qu'on a ma moto mais comment on est la comité te au centre to sentir na bato bota biso ba sentir mingi ngaza we te kata bena lai so 3 jours kata bena lai la commande ngaza we c'est bon. Mais Nabi lelo oyo oza représenta tala Gillette ka ya poto ya igi la coiffe côté veli coiffeur na kini ko ndena obete so na zongi ndombe yo zela na zongo igi la coiffe ya kini oh so mona Gillette te tui tala poto guerre eza pembeni à côté mais toye Poutine a pété lelo nga pe na kati ya pete wana mais tala biso kutu mwa ndambuka ya mokie oyo ezalaka na este bato bavana pena babango kende mais biso Poutine loba na mingi na lobi lelo oza miroir ya koloba ya bactère na biso ya Congo lelo pourquoi théâtre na biso avancé te yo le seul moto ko expliquer biso ba réalité nino esala ke lelo théâtre na biso ezo meko pour ça na te niveau ba Nigeria ba tika biso fali kuto air moi le ka na Davido je m'excuse fali air moi pas le ka na Davido na ba contrat fali air moi na nyataka na Davido na so Davido mais na komina na bino ba bactère na biso non beaucoup on habite sur au ce sont mesures beaucoup comme na prochaine émission c'est mato ça là faut tirer un sur le tableau ngana longo na niveau siko ya ko expliquer kana mno ah faut to ko mo expliquer na banzete siko omoni mukate moko ojuna mukate o sangisi égal à combien parce que namboye bat ba comprendre était nga en fait moi je suis un visionnaire j'ai compris que dans tout ce qu'on fait nous sommes ça sur terre ils ont koluka kozala bien koluka kozala bien zali koluka kozala na mbongo et à un moment biso ba congolais to comme si na niveau mobe yake muto aluka mbongo te de dire mais asala bino plaisir mais aluka mbongo te so ça c'est le bon na tiki no théâtre na kota no na publicité kasi to na cinéma na luka mbongo batu mo bebele ba fâché mais muto azo silikana yanga ya tiki théâtre yo la sa théâtre mais autour na bon na nyonso ça c'est ça qui na théâtre. C'était quoi ta contribution? Aïsoka na betelake maboko na saki boy
mais maboko na yo est propulsé ngana comme star. Mais comme star faut na zasko soin. Parce que après ezalaka méchant, ezalaka pas si na ba fanatique na biso, muto alinga ko akuto na ba condition mo ya mabe. Ezalaka pas si muto zo mona grand na télévision, mais au moins en live mais na ba condition mabe. Et là ko ezako faire évoluer théâtre té. Ezala on ka bato théâtre té. Ya on moni ba ambassadeur culturel au ba on nommé les biso. Il faut baza la paix na koyeba baza ba ambassadeur na nini. Parce que quand on parle de la culture, biloko belé na kati ya culture wana il faut ba dénoncer yango, ba orienter yango pour que ezala ke lelo grâce ya ambassadeur tel na culture na biso tozala ki na eloko tel. Moi tellement ba ministère de culture et art même na ba kondi ba kanisa ke ambassadeur culturel, faut avoir musicien, faut avoir un théâtre. Or, quand on parle de la culture élargit tellement, même les médecins au Congo font partie de notre culture. Du coup, on a l'obani. Ce théâtre évolué, c'est par rapport à la culture nabiso. Et ça, on va prendre la théâtre. La culture nabiso, c'est ça. Moi, maman a été à Ngouba na coin. So bando e poto so zongi okuta e nombre sa combiner kaka position eka ya mesa na e attention à changer mesa il faut ka raise à la mesa mais na mabaya kala ya ko ke somba mabaya sikate parce que son image c'est ça même yo outi poto mais tant comme na kino bi posa nguba ya mama na kaka wana tika me nguba ne ka so kutie ka komo longola ba posa tena chate ah mama to na bebi nguba na ah mama toni nguba na ba chango na ngongi ya komo chango na chasse non. Oh, évolution, il faut faire évoluer les choses. Congo tous dans la culture il faut faire évoluer ba biloté il y a un fallait azo ba problème belé na départ na tant fali azolo bake faye kola fali azolo yemba ba featuring fali azolo lingaye kola anglais biso to boya yango yeba nze moni na français wana mais lelo toujours retard omoni congolais tous na culture wana te ya ko faire évoluer et loko oyo ozo sala to ko faire évoluer oyo yo ozali parce que c'est pas aussi facile. Transpitation, transformation, faire évoluer et le koyozali, et ça a un risque ou soit oyo bakisi et convaincre, ou soit et convaincre te, ou perdre na oyo zalaki. Et puis soit on a culture y a risque te. Donc quand on a culture à risque te, et ça ani, et ça que moutoninga faire évoluer le rené, mais zobanga. Et ce be vendre au mitunabi ah, so na tiki maboke na bina kota na film. Si on a film, on va se faire la montée. Donc on perd de ma bouche. Mais moi je suis un garçon de risque. Moi je suis un monsieur. J'ai risqué beaucoup. Moi la boya ko sala biloko mususu oyo. So ko sali ngote au sili. Mais nga binga na sala ngote. Mais na on continue. Nga za lelo te. Pour na zala on na za lelo, j'ai commencé d'abord il y a qu'on respecter étape inférieure nanga. Étape inférieure dans les années théâtre. Et ça étape inférieure dans quel sens? Tu vas au salle moro avec un public na kati embarras de choix. Tu ça na ba chaîne na biso. Ou bien tali muyombe gauche ou bien tali rien. Ou bien tali sai ou bien tali rien. Micro monana. Couper action et yokana. Yango ka bwanango. Vraiment. Vraiment. Babi Nabiso, contente-toi de ce que tu as. Vraiment. Dernièrement, on a Mundu Kenzete. Vraiment. Na théâtre. Na théâtre, Mundu Kenzete. Parce que pendant que vous avez dit toi, tu as une novelas na terrain. Voilà. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais mon épée de loin, tu es tout sur la paix. Qui est l'homme prudent? Patron et comédien, on a l'art. Siko. Tout le monde a bon. Mon tambour, on est au 24 sentir là. Mon épée de loué.
ngana na pesi cadeau te la cadeau ta chez pour na mois de la femme pour na journée ko mais yo nini so sali na comédie na biso bando zumina la on expérience ba mbongo wana ba 50,000 autres loba ta ba 10 ans je me trompe pas déjà yo oko miser là na hotel yo mo producteur na c'est la question si cadeau le bosso na personne to ça émission cadeau na to mon émission cadeau le bosso na pesi et à présence nanga merci cadeau mi balé na pesi ta nombre de vie merci beau troisième kasi to ba futa ma beno ki maître yango yo ma sa fuwa boye yo ba comédie mo suwa boye au moins ba comédie mo suwa boye poani ba lo ba oza patron na bango te parce que lelo yo za mutu moko lelo oche obeti boko na mesa vidéo lo yaka 2 minutes yaka la duchesse Ans Luzulu to vanda yanga na ocha sans chaba na mesa oleko la sabiso ba kar wana arrange wana nga na ocha sans chaba na mesa to ça la projet de ba Nigeria. Comme il faut ça là, on peut bimisa en fait na ghetto mais au musée là. Mon gars nomba bato tangi wana. Oyiba ki teti ba na monter. Maman ngala lingana comme ba président et ba artiste comédien. Avec tous les projets possibles makambo lobi kutia muke. Ah bon? Obi na koma monter point ki teti et pour là. Ngana cha $5,000. Oyo kene ko musika nazaki na range te. Nazaki na voiture il y a plus de 5,000 te. Mais na 5,000 na ngana mawa na cha tuna lule na bureau elombe 5,000 na mutu 5,000 ke tozo nanu ka bureau nan ah ouais mais batu ba préféra tozanga bureau tozanga pena yo ah mais na choke tozanga problème moko ya culture omoni yebsanga elo nini oyo ezangaka to eloko nini oyo empêchaka Fiston Saïse a comme président de l'association d'artistes et comédiens. Ba critère nyonso balobi premier bon et babi orgueil et là ça là qui aujourd'hui orgueil babo européen son point orgueil j'ai là siko na ba no répondre moro est-ce que obi que orgueil et qu'on faire évoluer eloko mobimba tozanga bemba konzi ba orgueil pour Congo et bonga. L'orgueil peut faire évoluer les choses. Vous voyez que l'orgueil, n'a pas un bureau dans un grand hôtel. Pourquoi pas mon théâtre est danger? L'orgueil, n'a pas un bis. Et après, on confond l'évolution, bien faire et l'orgueil. Dans le Congo, on a un problème avec les mots. J'ai des mots, des phrases. On a un problème avec les mots. Moutalobi likambu. Olebo sala analyse nango bino bokoti na ba bokoti na ba décision mo bête oui raza formateur toi za formateur te kasi betaka na Google qui est formateur mais on va venir sur batu un mois batu mayele ba université oui raza formateur toi za formateur te beta que signifie formateur Google a même que formateur aza boye otalisiko wera en fonction il y a ba musicien na yi en fonction de makambo salaka. Est-ce que format est-ce que makambo Google a lobby na makambo ya salaka ekokani OK donc ça formateur ekokanité donc on est formateur té veut dire tous ça j'ai des mots moko j'ai des phrases moko boye donc to ko fa na un mois ba tourner sur mot moko boye mais peut-être que réponse moi à la base pour expliquer monsieur Belé d'abord je suis privé de moi-même. Moi, je ne suis pas naza organisme moroté. To nazali branche moroté. Il y a l'État, to ya nini, oh il faut y avoir comédie, na charge te. Nga mona obunda na sa sortir na nga moko. Donc so faut na zo 100,000 non na mi tchela nanu. Na mi sale la nanu eloko oyo. Parce que Congolais yo kaka na tango simbi pa muninga. Congolais linga projeté Congolais to linga te to na janvier betela nga lisolo ke na décembre et ozala boité mi betela lisolo na ke na décembre ozala boy tant to koma na décembre tango na moni ke msona yo ka muto na janvier mais na décembre zaki boy na ko sadere na nino pour ba décembre oya omon ngande na za boy baba na ofina nga acteur à publicité nga so telle émission ça ya tika ko tanga ko monete wana acteur à publicité mais lelo
nani aza acteur ya publicité na kene nani aosenga te lelo sai omoni ya oponaka bilongi nani mais ça c'est tout les makao on a vite fait lelo yo posa moko ya ba tête au bazo freiner théâtre na biso en vrai dit pour to comprendre pas ça théâtre te non fena on au sala ni filmer déjà yo mo zo benga no théâtre c'est erreur bon au sala ni expliquer monsieur pour to bien omoni so omoni diamant au benyango déjà bill auto betaka donc veut dire c'est que na yo po bungi valeur nango bon yo sala ni c'est le même na ebombeli nango oye bo bomba ngote omoni muto ala diamant ah non mal à l'aise mais so ka yebika valeur nango te a commis à l'aise ça ka yeba ke loko azana ngoza valeur nga na yako comprendre que eloko to benga biso moko théâtre wana isa théâtre sala na salle wana isa ba télédrame auto sala parce que to sala pena na muta bimina nzela akoti nde ba Nigeria ba sala nde ba français ba sala nde ba tutu ba sala ba télédrame du fait que biso moko to bino kombo la ngote keza ba télédrame to benga théâtre donc du coup théâtre zani ah il est au mot passe-temps il est au mot terre à terre il est au mot vite fait ba prompte to tellement na ba télédrame niveau sala yoza osala loni na ba miroir na début émission na biso lelo yozo miser mbongo na osuma mituka ya cher bon ndako tokolo ba obligé parce que va perdre des familles bana fo bazana pesa kolala ozola biso mituka baneti lala ozo payer range une affaire ba 5 quelques mille euros ozo tambo na à part ba mituka musuma na tanga mituka nyoshe ezati mais lelo est-ce que c'est biso pena ozana ba matériel o lelo isenga pour na bino bo réaliser ba film ya bien na mboka na biso yo moko ozana ngo à part makambo publicité non ke ndo yemi kilibo ke pena na canon ozupi na matériel ya sika pour na réaliser ba film ko yede ka ba ninga na to ko yede pe yo na travailler sport mo ezaki réalisé par ba anglais mo bayaki na compte ya ba planning familial so batu ba se rappeler na sport wana nazaki na vie mo ya bien puisque na obota bana ebele puisque viezo kitatina suka nango na koma na vélo na banda na voiture na lati veste bleu na ça ni sport wana ba réalisateur wana bayaka ba bisinga babi moni ba agence ya publicité to ba maison production ba somba ba caméra ti ba loi ba caméra par rapport à projet par rapport à l'Ikambolungo Sala. Parce que si on a sombi caméra ebimi, DS7, DSLR 3 par exemple, année prochaine, DSLR 4 ebimi. Je veux dire, na continue à perte, et surtout ceux qui n'ont joué un projet mon côté. Bon, on a misé on a par exemple, na somba Black Magic. Mais projet mon côté, et c'est un bêta. Vous avez la Black Magic, mon côté bêta. Et du coup, on a salarié na yebi, na linga osomba matériel parce que les loba matériel les obima, le quoi ba téléphone du jour au jour. Et du coup, ceux qui n'ont un projet, nazo ça la location ya matériel à fonction ya projet au nazana. Le logo tourner na caméra mo boy, OK tika image wana na TV5, ba biso que qualité au saleli, matériel au saleli, incompatibilité na ba émetteur na biso pour que paie sa image. Mais son ami qui a un projet na TV5 na okende ko ça la location ya matériel oyo TV5 a salelaka. Bon technique yana ba caprice nango ezana makambo nango belé. Nga ça lelo naza déjà court Miguel, nga na biloko ebele na sala te. Et puis avant la banda ko sala biloko ebele te. Nga moko d'abord na servaki bato. Sai na vase plein ya étape inférieure. Je veux dire eloko bomba biso ba congolais. Osilisi nanu kotondisa vase na ya étape inférieure te, mais olingi oleka na étape supérieure. Entre-temps, otiki vide na étape inférieure. Nga sai comédie pour nga, ezaki lo moto salara. Ba théâtre nde to bengango, malgré ça yango te.
bafilme to bande osala mpo na nga ezali lokwa je tosepelisa bandeko oyo amoni aza na kopo apesi yo oyo aza na pantalon akabeli yo me nde yango moko mpo lobake na kobongana na caché moyen eza te. Mais dérange à côté, ça fait combien de temps ça la sous-théâtre? Ça fait 5 ans. 5 ans. Les lots, ça c'est tout le monde va produire ma famille, aux obina na yo. Produire ma famille, mais oui, tout non, imagine ça. La autobina, famille na produire aux obina. Mais il faut nous connaître toi tout son l'action. Obina na produire ma famille. Au banti na produire aux obina. A beda choku to obina na produire ma famille. Mais ningo ni ou bien ningo na comme que pour le moninga la parce que na mona kio na mona que ça t'a passé. Cause à la kala, to cause à la lelo. Ça passé on dirait pas 3 heures. Mais est-ce que tu as on a moni ba tindiki nga? Te ozobina fallait pas honorer. Na cadre ninga ina lo. Na cadre ninga ina. Honorer déjà c'est bon. Vu honorer. Na cadre ninga. Place dans la personne bote vu honorer. Ça lelo oyo. Lelo fallait ça la fierté à bar. Miguel na manolo belo moins vase inférieur. Non, vide ba question na vase supérieur. Non, vide ba. Yeb sanga elo mo oh ça c'est na sala te na théâtre. Tangela nga moko. Lelo salité. Oh na sala te. Oh salité. Biso ba fanatique na yo. Ça fait 50 ans on a terrain. Te na bibi tangela nga non. Mais kasi ngona. Parce que ngala lingi na ba no servir bino qui ça fait 5 ans. Makambo yo sala malelo. Ça fait 50 ans on a si sa question s'il vous plaît. Toza ngona théâtre ça fait 5 ans. Tout le monde on a ba délire. Na podium ma famille ozobina na yo mais pour tout ça na art on a un message au ko transmettre na ba congolais le lo kini bat bazanga mai bat bazanga biloko olia bat bazanga mbongo futela bana chic bat galerie na ba zamba na ba province ça c'est des artistes au ko pesa au ça est logo mo pour 30 minutes message et comme et puis yo avantage na yo le na français na monoko au ko ça est logo mo na kino na film même il y a 1 heure du temps au yepi na ba TV 5 heures au défendre dango pe ke bat ba souffrir bino bozat l'autre monde ba joueur le roi Cédric Bakam na PC mbote pesa ça sur Chebi au Chabou joueur mais ça il ça ozana non ils a ki ala sabino ke kuna ba oboma bino kanyi monoko mi ala sabindeli na mboka na nga ba oboma bino bo lobate bino artiste bo pesa biso lokote yozana ka to mono kana ba délire mais pour tout ça muto munini na mboka na elo no benga délire ils ont décidé au concert à Fali. Fallait gagner là, il y a bini. Il y a tout le monde à théâtre, tout le monde à concert. S'il vous plaît, 6. Tu n'as pas concert, on n'a rien. On a 0,6. Moi, tu as toi. Mais bon, tu as concert. Tu as gagné quelque chose. À travailler dur. Après, on se fait plaisir. Il y a un lobby. Qu'on travaille dur, il y a travaillé beaucoup plus pour l'intérêt privé, non pour la communauté, non pour la peuple. Donc, la réponse, c'est que nous sommes ba sagesse ne sezo bima bistolo ba pona yo wana to nota na je oh lo bezanga te to lo ba pona yo nota na ba master na yo mo pesa biso rien pendant 5 ans ça to ça peu clair wasi bidama pembet motema nous za la pembe to zela yo to zela ko na ko sekate ozana makambe bien na kati mige loba bino ba pandisa lelo yana comédien te o ya bangsa ba ministre ko yiba ilo wa IGF ça c'est un tassang au toté. Tu le lobo la IGF sensibilisation na ngibanda nana. Muto asala benaka ministre aibi bakangiye akoti boloko kingani. Bo betela biso pe maboko na mwanda mboto sali. Pepe ça peut courage ya kosala koleka auto sali. Ngalelo sai. Na comprena o nazali. Oh, l'artiste, comédien, humoriste. Point barre. Mais bino, ce qu'on a contexte na bino, c'est qui un artiste, comédien, humoriste dans le Congo? Faut avoir un groupe à théâtre, et les caca chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi. Vous comprenez que un artiste, comédien, congolais, humoriste. Papa, pour nous, il y a Potoboy, Ngasagani. Humour. Nasa humoriste. Et après, l'humour, ils ont la épice. Na makambu nyonso, oyo, eza na kati ya art. Même quoi faire, à quoi betoka, coiffe moroboui. Et bando c'est qui sabat. Soka za na sens ya humour. Tout ce qui bazan objectif ya, coiffe no fait c'est qui sabat. Même l'écriture, tu en as besoin. Pour livre, ils sont ennuyants. Il faut. Moi, je sais que moi, je suis en
donc imu même la publicité na ko sekisa bato pona attirer bato na communiquer bango ni loko moko boye bino moli ko lié kozala pona yo tango ba ke 5 ans sala ke loko te donc veut dire au bomi na ba spectacle na nga ba showbiz ça c'est a one man show a sekisi bato toza dete to salango billet $50 $100 showbiz plein mbala liboso showbiz et bimisa bouteille à champagne na ba spectacle nyonso esala makuna na musique na ba théâtre que mutu mo atondisa salle wana plein bato ba koti plein balandi spectacle 2 heures de temps babimi ça et ça mais pour yo le quoi théâtre il y a chaque lundi chaque mardi et olingo tinda nga na bitumba oyo bokainga maboko bokainga munoko na ope mate na ko beta likofite menake no bunda yango moni to souffler mon ça tina sala 5 ans na sala théâtre te nazo bongisa munduki na nga ya film to zelon na biso ke nga petango na mona ika ke na bina la kaki batuke na sala film pour Jésus de mbandaka suite te boule so Jésus de mbandaka so ya ba Nigeria yo sala ko na ki congolais mina ba mweni ozaka na beau na caméra beau patron mais anenini comme mais na biso ke lelo na tuna ko question mo yebisanga nini o nga na sala te donc veut dire na sala ki déjà nyonso na étape inférieure nanga bo permettre nga na le étape supérieure ça c'est un PD azali ça c'est ya kundilele azali mais pendant que ba gunzalo ba novela c'est ba biloko ye ba nini bino bolika ça c'est na continuer kaka kozala ça c'est na bino wana ya wana oyo pe ekofuta na ngonga eloko te lelo na bi question na sali film je peux gagner quelque chose na ko film ko kende pe festival moko boy est-ce que bi ke na Congo ba film et tournament mais sauf qu'ils ont tourné na bato ba yebi ko tourner film mais baza ba innocent en termes de star ouais ba film ya congolais ke ndaka pena boye muvunza mta jouer ba mindele mta jouer na Congo to ça le roi neti ba star à cinéma bato mususu bato ba représenter cinéma bato mususu ngasi ko na lingi nazala star et puis représentant ya cinéma et ya tchakavé ya tchakavé ya tchakavé quand la tebo mo na vie de l'eau en français oh et so bien en anglais oh ouais ah ouais yo en anglais mais la voix vie de l'eau mais elle a vie de l'été mais vie de loin il me parle français azoloba en anglais bon yo kanisi Jackie Chan ba film au balba en français Jackie Chan mtaloba tozela. Merci Fiston Saï César conception émission na biso to laksa soit vidéo soit photo merci na Eva Ntumba na Vex to PCMbo te Jimmy Chimanga porte de la Chapelle aller retour Belgique son qui na ba condition bien Jimmy Chimanga vena Flavie Panda merci pour tout Flavie Panda Chancel Mbemba de Midi motema na biso ya racheo motema na biso ba Zaiwa racheo Chancel Mbemba de Midi Gelo Kanga merci na ba tout bolanda biso merci na les tout puissants Junior Bongongo ya Union européenne photo nga etina président de la République Elone c'est qui quand on sait bien faire c'est qu'on sait faire voilà mais tant qu'on coûte na Fati Beto ibisa ke nini bosola nini to botelemi bo so ta fa botelemi bo so ta après bosola nini en fait on est na consultation ouais to kota wana so ikutu ngana ngana recherche yo ngana tindelo voice bon ya kulutu nga bodo na pesi ba mota to tango mona eloko wana tindela nga voice bien ça félicitations tu as l'art de parler tu sais réfléchir en fait jour wana ezali mokonza mboka azo consulter bato pour ndenge ya kotambusa mboka ndi jour wana pena donc na mona ye so do bato tu ba kutana na mokonza mboka so babimika basilikeli mboka oh parce que makambo zo ka kuna na kati de fait na makambo to mona ezaki différent ah ouais et du coup nga na pseka elo mona mokonza mboka na pshe na bi makambo nyonso ozobenga na bato eza bien mais ezala bien soki en dehors ya ba leader d'opinion obengisa pe ba les concerner
bato ba leader d'opinion te. Vandisa pena shege awa. Mama moko teka pondu. Baro yebiso makambu koleka so vandi politicien moko. Alors yebiso makambu o mama pondu, ayebi kutu teke ba kosele makambu kuna. Parce que hier on a besoin après makambu yebisa yo intérêt moko, au PC poste moko, au PC confiance moko. Mais maman pondu ayebiso ka véritable motemane après abimi azongeli pondu na ye. Et mon condambo quand des jours un peu là tu comprenais que ba konti ba yo kaka. Et je vois qu'il des jours le lendemain abilanga abisi batuna notez-moi ça. Très bien. Et le lendemain tout le monde appelle ba shege ma maman pondu aya ba vandi wana mon condambo ka pa yo ki ba. Mais yo lolo bila ba artiste. Bandi kono ba souffrir, bandi kono beli ba galérer. Yo na ba arrange, modéré te bi carneté. Em sotamula na wewa. Yo lolo bila bandi kono. Na ce modéo attends lui par exemple. Oui par exemple na tchakiam. Par exemple modéré au galérer. Par exemple mutu nanga ta ba farez wana ko munera nani. Lava. Te bi kara lava te, yo te bi range. Autant la voiture, mon président beaucoup. Il y a un citoyen. La mère me t'attend. Tu as opé son mère. Peugeot. Non, il y a citoyen. Citoyen. Na président beaucoup. Lava bana carrière. N'habite sur la route, tu as la verre à couleur. Au moins, nga siko. Lolo bela ba lava. Au moins nga siko. Yo na chance. S'il vous plaît. Tamula la moto. S'il vous plaît, c'est ça. Bato bazaki peut-être na ba Mercedes 190 na période wana. Ngana bi mutuka ya lava ya lobité wa ozana nango. Ezate ponga na range ndé range ya pe mutuka suka te. Na ko lo bateke na bi sola mutuka lava te to mutola nini te po ta mutusu car ya 100 000 mukole kobima. Il y a $1 million, ils ont des cars à lava. Mais faut que la banque. On a chance, si c'est question s'il vous plaît. En fait, tu sais que belé. Tant que côté pas mon compte, on a le qui président. On a le qui part, on a le qui a chèque. On a le qui combien. On a le qui chèque été. On a le qui mon conjoint a besoin. Parce que maman bi popola. Ako yebisa. Mon conjoint mboka passe oh yazo vivre. Et qu'on a la passe moko naturel. Oh mon conjoint mboka on comprend que donc veut dire Congolais en général. Parce que ngana yo ba classe moko ba lava. Mais yo lingala lo bela lava. Yo lingala lo bela modéro. Mais maman Pondu yo lo bela Congo. Que tala ngai tant on teka Pondu. Pour lava za kilia Pondu. Menisé a kilia Pondu. Coordonné a kilia Pondu. Maman la komona par rapport à ndenga kutana na ba kilia. Ako expliquer moko njamboka. En tout cas pas ces ali. Na kutana na menisé moko lobby. Aya somba Pondu azangi 100 francs. Na kutana kutuna artiste et comédien. Oh biso to mona ka danger mais azangi 300 francs. Donc ya on lobela batu nyonso. Mais tandis c'est temps mususu député moko linga loba mon kondi tu vois nga pesa nga ngiri na minute oyo okomona kaka yo moko makambe ko salama pesa nga pouvoir. Dans la vie, il faut voir l'intérêt de tous. Ngala na fonctionnera te pour na ba collègue na nga ba artiste. Ngala na fonctionnera pour na Congo. Ngai sai na fonctionnera pour na Congo. Ndenge nini na koyi kolongwa acteur mais na comme exemple. Ndenge nini na koyi kozala au-delà ya acteur na comme cours. Mon frère, yo kalisi faut pas batanga kaka ba Diego Kao. Sai. Tant to paiement, to loba to vanda boy. Moyen boy ba kena cours et ati. Mais bobando tang qui a fait évoluer la comédie congolaise. Sai. Comment? Ouais, il a d'abord commencé par abandonner ceci pour additionner par ceci, multiplier par ceci pour gagner la vie. Ça, qui peut me dire ça, c'est le symbole de qui? Moi, monsieur. Symbole de courage, symbole d'espoir, symbole de travail. Très bien. 10 sur 10, Mambouini. Lukaku, qui est le comédien qui a changé les choses pour qu'un artiste comédien puisse être respecté? Moi, monsieur, c'est ça. Comment? Il a d'abord commencé par changer l'œuvre
immatériel par des matériels pour constituer une valeur palpable. Très bien, 10 sur 10, Moupasoula. Emani Mwanza, passe au tableau. Oui, monsieur. Qui est Migenima? Migenima, c'est les journalistes qui voulaient compliquer. Mais l'artiste, il était prudent. L'artiste, il a menacé Igenima. Très bien. Na bien. Mais ndenge nini pour ça là, n'habite sur les années tolobanini. N'habite sur la chance. Parce que la chance, mususu, batu abota mana bakola na ngoninga vana kuma onaza lelo. Batondo benga na quartier na biso na masina puis si bana petoko ngombote migi star lelo na koma star yibondo benga onani ami des présidents parce que Kabila bondo sekanite ba camarade na auto temps avant na yamona tali ba plan moi bina fachi zo le kanai beto ku le diska ba masa ya quartier niti ba yanki mais ça okola na ngo bien oza camarade ba président na bo mono bendeni fachi mutu na yo Kabila azara mutu na yo finalement Azara mutu. Ah, tu sais comment Azara? Tu es bon pour au pouvoir. Au même temps, moi, ce que je sais ce que je suis et je sais placer ce que je suis. Là où on place ce que je suis. Je veux dire, mutu soit habité au Yazali. Moi, aïba ko se placer et si ka o yo Yazali ba placer en haut, ezati. Moi, d'abord, au départ, je suis un marketeur. Lelo na mona ke na salela l'idée théâtre et puis singa power na komi célèbre mais pour na zoala il faut na lambango nsani moko na sala ngo cocktail ne loko kopé sanga la est-ce que obi keta on lo que ça fait 5 ans sauf Fongoli TV je suis l'artiste comédien congolais le plus produit donc veut dire sur Fongoli TV au moment on appelle que ça il est qui ce gars pour nani na au travail na sala musala kolbateka tika théâtre avanda kangama bokote je travaille mais autrement mais en restant toujours artiste comédien ezala na simbi mateka mais mateka na façon nga aussi mango makam na lo ba fait ce qui sabat na yebi ko se positionner na yebi ke président de la République ndenga vandu wana nzela ozwa yango ya mususu ça ne peut artiste le wanga abombe na kwa na epena président zoleka ye malili mais nga bela président zoleka oh surtout que nako boka ka ilongi et puis le signataire au salini ba marche muteko piombo to continue yango père ko motambula na ye mbala moko. Et puis après il faudrait pas bakani ça ba circonstance et ça là que ba mona biso ndengwana bakani ça après comme ça biso neti ba master que tout mona ka bango mukolo to lingi to mona ka bango to lingi to benga bango ba téléphone té on s'est placé kaka na bon moment na bon endroit système ka ya zaché voilà type nan j'étais donc mon conducteur ngole ka monio a ole ka yote. Voilà, cette dernière photo, parce que tout le monde était vers la fin de l'émission. Merci Mandeko Bolanda Biso, merci Mandeko pour commenter Biso bien parce que tout le babier, tout le malam, ils ont un bateau, ils ont migi, mais tout ça est fort. À même moment, il y a autant de commenter les noms pour et baxer les Biso, boignapé, sagesse. Mon père, mon compte. Kofi Olomide. Kofi Olomide. Na l'accent Kofi Olomide, na la même la Kofi Olomide fait. Kofi est bagana TV, na l'accent ko na présenter au Kofi. Nga pena Kofi moko. Kofi moko. Kofi Olomide pena ye moko. En fait nga Kofi abenga nga petit na ye. Na yebi Kofi Olomide. Ye pa yebi petit mo be ça et ça. Mais ça na za petit na ye. Mais ye mo la abenyo petit na ye. Abenga petit na ye. Bah, voyage, m'appelle ça comme moi fiston. Fallait pour pas. Qui est mon grand frère. Appelle ça comme moi fiston. Pas Kofi Olomide. Ah. Je veux dire, quand on a bano bana Kofi masolo so abete la ngai. Nga nazangi mutu mobe. Obi nga si nazala boy. Kofi baswani pena na mère alia. Ba benga na téléphone. Ah. Bah veut dire tu pena ba teni na wala. Ya ka po wa pena so yo yete vraiment donc
veut dire donc mère pena donc moi était quoi nga pena na kota pena mon fleury boy paf maman ali qui pena liba les ongles bolingo zong boulot so sala bongo yo nem so que tout ça la mambe oh éviter est-ce que éviter n'a pas le mot boss Eric Mandala azala na voyage mon à Dubaï le 14 février ce que ebeteli na Dubaï a commandé ba fleur il a payé sa maman Maya mais ce que ba luki stratégie ce que ba fleur ngo elandeni ta biso ta ba boulot mususu so tali ngo mais oh azape na bana ana mwasi pe ya mo to na beta teni na kota na ba fleur wana na Gombe mam de ce que ba kangi ba mbwa po ba mbwa donc dala mama ya mobile tindali yo ba fleur nano yemba na lupango babi mabe sai fleur à papa ngala kenda ti ba Singapour ok kosala mwasi surprise ya libala na ye na mobali na ye ba fêter une année na bango ya mariage ce que tout na ke osani donc ba vandi na restaurant ba commander biloko ce que me biloko ya mère muto yo servir yenan sai donc moi c'est mobile ba vandi boye biloko mobile ye mobile bando lia mais moi c'est zo ya kawati mais au restaurant nini les ba meta biloko no yango nezo ya na simo abaluka boye sai à Singapour Eric tama boulot belé tout ça mais le robot peut traiter Kofi Esmabe na tango Kofi aya poto mo bazaka na poto wana ngana totala c'est théâtre ya Sorobondo avandaka na parler boye ba théâtre papa na Sorobondo akiswa ndembo na musique na koyemba na kobi na danse na face ne est-ce que totali quartier latin donc babora na cri babini na danse bachena elongi ya sai oboy bena fali andimi na a perdre elongi yango bela tant tellement confiance dans un sentiment téléphone boka pecho ndisiko na cadre ka be bon pechango pe to ebité tant to boka eloko ne be est-ce ko tomboka to ikoza peu bien ba moko petit nanga c'est fiston oki mo pa mokonzi ouais le va singarité tant bazonga ka boye va singarité te quand biso pe to zora mais mabeli c'est nga lela mabeli ça qui na raison biso pe to zora ndengo mona sozo c'est la muninga sengo to lingo compliqué muninga pa senga kité et okanga yo pe ka quelque part pour ça ndenge mo na biso pour biso pe to zo pe banjema ba Kofi Olomide na théâtre pena be fond son nom au sengi pete donc petit nanga c'est fiston ce que to yo ibana la Kofi na biso suko viwana kababilamba kabasapatu ndi place isko na bungisaka pena taille na ngai pour via ça mutako akomono pena amtamukeme abambio ba mo be défaut il y a 58 était général défaut beta on se na nzoto onde mo eba solo via pesa nga chapeau ya monde arabe chapeau mo ala taka ne loko mo abwe na basinga mais na koma ka chapeau wana mais fiso ça c'est tout vite fait na confiance na mo bozali na jibi bolakisa biso ba congolais tout monde koza pire petit Kofi Olomide mais courage ni ozo ki na produit ma jibi ba mais soit des ambonga mabende baloba non ezaka elo mona manoloba oui après quand tu construis ta valeur ça demande beaucoup d'état d'esprit. Pourquoi? Parce que le monde a raison, le monde a supériorité. Je veux dire, oh, il y a la supérieure, il y a oh. Nga na lobango lelo au moins jour na koma yi teti jour pena na koma yi pena ke na bi bon muto osakana na nga le susute na musique na comédie et ça jour on a comprenait que nga c'est pour na c'est na beta na wingete na beta na quartier la tente et ça effort moko contourner ba jeune netinga toze belé au pot akoka ko s'en sortir akoka ko sani to passa ba passa ki na ba chemin wana mais moi na le cas qui na ba chemin wana te
alors loko na lekaki na ba chemin na te bakolinga bazwanga na nko parce que je suis jeune ba insérer ngai parce que nga mutu na bimisa Alimpela parce que nga mutu na bimisa Ferré parce que nga mutu na bimisa héritier automatiquement ça ça alinga lingate nga pe mutu na bimisa donc veut dire biloko wana soko za na état d'esprit te ko ipe ko lamba yo omoni pebe okutana na wera okanisa neti obeta na wenge okutana jibe omona neti yo pozaka misia BCBG okomotelema pe na mulongo or eza bongo te on leur doit du respect baba leader basali peut-être makambo obiso tamuso nani to salite to sala plus to sala moins et comme inchallah makambo nzambe donc du coup biloko wana nde sala ke omoni tellement baza na esprit ya supériorité tant baza bien baza na esprit moko ya cohésion mais tant babebani oyo alinga zala esprit fort koleka oyo et du coup soko bakokana te bango na bango banzoko bakokita sikoyo na bato oyo amona yo solisaki ye kuna mpona nini donc yo ye pa na nga mpona nini mpo outaki kuna or binemi na nga babinemi na yo te automatiquement binemi na yo mpe bakoki ozala binemi na nga te chacun de nous azala kaka na intérêt ya oyo azobénéficier nango sur l'autre yango moni na boyaka eloko wana ntango ekomaka et jusqu'à la fin lelo papa chéri pe a comprenant que petit oyo aza mwana moko ya état d'esprit aza petit na biso donc biso tout à cause à la kuna à cause à la awa ndenge nga pe jibe mpiana papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco na za rappela ba ici pechanga sans que na yeba soki ici na ça c'est ba yoka na to ba yoka na raté c'est ça donc veut dire à chacun son ennemi à chacun son parolier buto boloba na bobenga connaissance ami son ami voilà. merci na ezali plaisir mso ya mbayo merci na bande kutu bana biso to bino Africa Business Center ya vina biso Jean-Claude Mabanzo na Suisse to PC mbote Jean-Claude Mabanzo na Suisse agence ya Assure pour na chambongo et qui na Angola qui de kin eza na Belgique eza na Paris eza na Allemagne eza na Suisse Africa Center Business to ya vina biso Jean-Claude Mabanzo merci na Igela Coiffikote et puis les boss Fabrice et Trifa Fabrice Trifa donc Makonza sécurité donc Fabrice Trifa Makamoto ya bien donc, et puis Mike Demo ici les Mboka voilà wana baga soin Defate Mike Mboka ici les Mboka bato so kutela wana Paris donc au sepeli na profiter pe na pesa mbote na ya Willy Musheni ko da Mboka ya Willy Musheni Dijon na maboko donc je veux dire ben joli Q mapoto na poto Fiston Zala Guilain Vutu Alibola vraiment tous ensemble na ko ya wana karaté na Turquie na pesi mbote na grand frère na ngai Hervé Mafinga na Afrique du Sud na mona Sarah Mafinga Jimmy Mbutanganga donc bandeko ba libanda bango na pesi ba mbote awa na Paris na mona ba piringa bato dans na bango tout le temps Ligue Poison na rappelo Ligue Poison na Brésil na pesi ba mbote trop awa na mona mon frère Emani Mwanza na Boussante Igor 2 minutes ba Anse Luzolo ba Mike la Duchesse ba Zebele ba président Tommy Akafurek Stomy Akafule qui veut dire donc Stomy Boy Serge Mbokila les présents de tous les bana babola beau-frère nangai Alain Kandolo il y a grand-sœur nangai Sylvie quoi voilà tu invité ba maman nyonso ya Paris to kuta les 19 na soirée Liputa ils ont organisé par DJ Lutonadio ya mama soirée Liputa les 19 tu invité ba parisien nyonso to kuta na wana DJ Lutonadio mixé DJ Ken Fire basket à Ozalawana et Mami Luboya et Mami Luboya et ils ont bien organisé donc tu invité ba parisien Sylvie Luboya place Azali voilà donc il y a Mami Luboya donc tous ensemble voilà tu invité ba parisien nyonso to bisibino les 19 to tu as une affiche à jaune rendez-vous dans moko to kuta biso tout wana les 19 na soirée wana bozo adresse na numéro ezana DJ mixé DJ Lutonadio za pona bino wa mama Boya Ebele, Emmanuel Lukambula, papa na Manuela. Merci na Fire Basket, merci na DJ Ken, merci Bandeko tout Bazaki, Igila Coiffikote, merci Bandeko tout. Et Mbalbusto ya mieux et prêché par rapport à l'émission puis pour tout le monde. Bon, na moni ka ke kutani bena ndona libende po babilo na mona osala bato moni ko kutangote moko. Ko kutangote moko na profiter na pesa mbote na boss Eric Mandala.
Boss Tendai Maboko Bank, mon ami personnel Aboubakar Lyondo, Boss Cédric Banzana Afrique du Sud. Mais pour nous, pour nous, en fait, ils ont battu comprendre. Nga leka na TVT chaque jour pour na sala comédie na boire rabato pour bazala batu nanga. Parce que j'ai compris une chose. Tu peux avoir ton succès dans la comédie, mais tu peux bien garder ton succès dans ton comportement. C'est ça. Je dis pour na sala bien na batombongo wana, je dis ezaka côté comédien té, ezaka côté artiste to star té, mais peut-être côté comportement. Mokola liboso to kutana na bango, to se familiariser. Même si ceux qui se familiarisent pour Naza artiste, mais après ils ont compris que lui là c'est un mec à garder comme une famille. Donc je dis transformer ta star à l'amitié. Voilà, merci. Et monsieur Komina Souka, est-ce que non Papa Didi Modogo? Oh, il y a Willy Mouchen. Il y a Willy Mouchen, wana donc wana ti père nanga. Maman me kutu na Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Donc, pareil, Didi Modogo, papa Didi Modogo, que j'aime beaucoup. Na PC Bambota trop. Na PC Mbote na bandegonyo sur MD Service. Na Bossanité, frère Nanganyo sur Serge, Omela. Donc, Bangonyos. Mais Naningi, tu as Souka. Émission Benogomina Souka. Patricia. Et la parole na Souka pour clôturer l'émission. Merci Bandeko pour la Nebiso. Vous s'abonner sur la vérité. Vous s'abonner à ma chaîne partenaire. Merci Bandeko pour la Nebiso. PC Nebiso chance. Score, il y a match à RDC contre Maroc à présent. Biso total la chancel même de midi motema na biso. Motema na biso à 0 mais il y a artiste, vous avez une chance pour na Maroc na RDC. Toi tu peux un score ni peut un match. Tu beta bango 2-0 na aller. Ah. Na retour 1-0. Merci.